kokangela nde nga ko fonction te na kokangela mutu comment non c'est faux ça c'est faux voilà wani za eloko na linga pe na éclaircir bato omoni so oza na ndako moko ata yo jimi ndenge oza na TVS1 ntango osala mosala no bien ntango komozi osala mosala ke patron to chef baza libanda baopesa mo mpe beko mwana wana mpena soki osala animation totikalaka boli mwana wana atuka bomeka koperdre ye te mwana wana et du coup esalaka eloko moko boye kati ya bachef to ya patron akoma na tendance que ebike émission boye akosala yango tie donc okoma un peu la chouchou quoi parce que tu fais très bien ton boulot et mosala no ezosalaka epesa visibilité na audimat ne tolobaka ya chaîne na libanda et du coup okoma la chouchou de chef, la chouchou de tout le monde. Mais en tout cas, pas de fonction. Mariana, la télévision, on a une émission de musique. Nous, on met artiste ni non yambate. Artiste ni non yambate. Na chronique musicale. Basa moi belé hein. Basa moi belé. On a ça na une émission té. Basa belé. Ya Josa ni okalongo na sala na émission te. Papa Lutumba na sala na été. Olobi. Bon, au début, ezaki des fois réalisateur mutabenga rabatu. Tant nga pena komi ko benga, musu pesa ka mo cahier de charge hein. Vous êtes musu des fois na difficulté à ba numéro mais en tout cas na ndinga ya mabete, na ndinga te ya bengeke. Mais yo bina tanga ba ono na sala ba mo émission. C'est que ta niveau Lutumba ta ya Josa. Redi a mis si pe na sala na émission te. Redi na mirado na côté la mona ni yote. Nga na sala na été. Et puis voilà, on a ba misusu ouais voilà. Là on peut ba kisa misusu. Ba misusu leti nani. Nesta mono yamba fali, nesta mona fere. Fere, fali, oui. Yamba sindike, yamba profiter. Ah, Jimmy, wana na bato bazotala ba comprendre que c'est clair. Parce que vous avez sa musique. Vous avez ta polémique il y a patron. Non. Na ba artiste. Vous avez la clair, vous avez balakin, to ebi makambo ndenge tambolaka. Nga na zosa na chaîne oyo Mirador Télévision. O bato nyonso ba ebi que Mirador Télévision, ils en a quelques textes oyo ba les karaté. Entre autres, ningo ta. Vous avez la clair, on ngota na Kofi. Kofi azo le kala Mirador te. Kofi azo le kala Mirador te na oyamba ndenge ça c'est clair. C'est ça que bato nyonso bazotala ba ebi. Au final, na paix à son âme, mon patron, bazai koyo kanate, tu vois. Mais zaki loko nga na musala na kuti déjà, na kokai ko changer aussi. C'était comme ça. Automatiquement yo mo automatiquement tu patron lobaka, lobi ke mutu boye, na chaîne nanga ko lekate. Musique na lekate, image na lekate, ne parlez même pas de lui. C'était vraiment la loi établie. Bon, pour nous relever ma bé. C'est exemple moko. Le quadre à Betty voilà. Bon, en tout cas, sur Tali, Hollandi avait mis sur Ebake, ils ont peut-être battu une source, mais Mariana était. Pourquoi je dis ça? Tous à la claire, même Nanda, on est tous à la boue. Parents, et puis moi, moko, moi, et puis caractère à moi, moko, moi, et puis moi, nous sommes à Tindia Finga Moutou. Au Finga Moutou. Moi, non, Lingator, papa, pourquoi tu m'envoies ça? Pourquoi tu n'as pas Finga Moutou? Et un jour aussi, moi, papa, me soucie à Tindia Finga, ça va me faire plaisir, tu vois. Et par caractère Moutou, Moutou. Ils ont un bateau, autant de bateau à la Mirador, PDG soit bien que Finga Moutou, au Finga. Mais. Ça fait tout de tout à clair, non? Tout à clair, nous tous avec le bible, Babylone soit au titre de l'oba, boloba. Ils en ont partout, même dans le monde de la musique. Parce qu'ils ont battu là, et si on a ça, on a battu la loi à Moussala. Mais nous sauté parce qu'on est humain. Et on a eu. Tant que tu as et finalement, le but est au cours de ça, on a raison. Et bien, son tueur est bel et la zone Mirador. Au fait, il est battu. Oh mon Dieu! Je la télévision. Moi, tant que tu as 8 mois, 9 mois, c'est temps peu au limite. Oh Seigneur. Mariana Boti. La moi, je vais regarder une émission de Jimmy Colesha. La moi, il faut que je fasse une. Vraiment. Jimmy Colesha, si vous en avez fait, vous allez suspendre. Et là, la chaîne, on a le roi en gazate. Parce que la personne va suspension, 1 mois. Il y a 10 mois, il y a 7 mois, il y a mois. Voilà. C'est ça, 9 mois. Ah, Jimmy. Voilà.
C'est faux et archi faux. Voilà. Oh là là, oh là là, vraiment. Moi, je vis avec quelqu'un, c'est un bonheur pour moi. Donc, malheureusement, non, non, comme avant les belletés, na moko na ngai John Terry na ngai na botaye na kota na na musala bref tout le babongo. Ça c'est faux, c'est faux. Bande ko na nga basi bande ko batambusa basango. Et puis même nga monde la vente abonné bate et bimela wapi likamba bongo. Mariana tika ko botate. Na yoka ebele Jimmy. Oyoka moko za. Kamo na yoka Mariana, moi sa PDG, moi sa patron na bango. Mariana audi ko bota bamisu baloba mwana moko bamisu mibale auto bota na Afrique du Sud bamisu boye ba vela ndaku na vanda ta salon otene na zabo so je menga salon na obunga ba vela ndaku c'est faux et archi faux, c'est faux et archi faux. En tout cas la vie na le bango na zo nga chance te mbala so mbela nga mutuka na zo nga chance te mbala zo la ndaku dona deboya ka nga moko mais so chance abongo e combien nga na lo ba vraiment gloire à Dieu. Mariana, premièrement, moi je suis d'abord commerçante. Maman a un commerce à Masanga. Na banda mbongo mokie na zona mwana mokie na teka nyonso na vie. Banda na classe na kosamwa ba galette na nga na tina kata sachet à l'époque sachet sukali na ti ba galette na kata sac na récréation boy na zoteke la baninga donc maman nga polisinga na vie à commerce. Et na koti bongo na musala même ya TV déjà na za commerçante. Nazaki déjà na radio, na sala na radio na yaka déjà na mutuka. Oyanga moko na soma na mbongo na nga ya masanga. Batu bayebi à l'époque, peut-être lelo babare comme bébé mais à l'époque mbongo ya masanga ezali vraiment ko futa ngai, ba dépôt ya masanga tout ça. Donc nyonso batu bayoka rana eza faux et archi faux. Mariana tikala obota na PDG na bango te pour preuve na tikala kozala mwasi ya patron te. Tu vois? Popota na mutu. Mais popota na mutu faut zala pena mwasi ya mutu te. Oza mukolo tu comprends? Popota na mutu faut zala pena mwasi ya mutu. Donc okina mutu bon, nde osui pezemi, nde poboti. Tu vois? Il y a des conseils les cas, tu es adulte, tu comprends. Faut pas mélanger les choses, c'est faux et archi faux. Mariana deboya vinae na fute la rangamo donc na salon na vanda na hotel kama vanda kuna ngami kemi na deboya ba bovan oyo ya na mbonga masanga na mbongo bakabela nga na moi pe salaire na ngai tu vois faut reconnaître tant que au sala azo so pe salaire moi ndambo wani sunga nga na moi mi vina ngata ya muki wana mais ils ala au moins organisé vizaka te aux ba millions banda kwa minene tout ça mais ils ala organisé ta na muki. C'est ça la vie de Mariana. Donc aujourd'hui officiellement, les 10 000 collèges à une occasion pour RTVS 1 pour la première fois bon à la télévision dans le Baboé pour la première fois que Mariana parle de sa vie. Bandeko nyos bo ma rumeur, les faux et archi faux. Ndika la kobo tate na kenda voyage au kende kobo jamais. En tout cas sur gazette na photo moko wana ya ngai na voyage nasde mito na kati avion. En tout cas elle a dit mina ebi que o l'examo pambate. Ayela yo pour dire que c'est faux et archi faux. Ils ont pas qu'on salir comme tout. Donc, on pour apparaître moi bien à TV. On a salir rien. Je suis quinoise dans la kin. Bon, au début, il y a moi pas vu comme sous temps ils ont au début faut télémélango déjà pour ici là. Au début, il y a une négligence. Nous avons mon endroit à buzz. Entre parenthèses, on va buzz, non ça a buzz et tele ba le babwe tele no se ka ngona mo ga buzz e ba mo tsala ba ngonga ba mo tsanga mo na mukibo e ba tsanga moi c'est ya patron boy tele boy non c'est qu'au début buzz mais buzz est qu'on se transformer na mara monsieur c'est comme il est là rumeur moko o etikali o comme il passe que l'on a un peu abattu mais je me rappelle quand le personnel notre PDG oui. Somo, Nathalie n'a pas belé, la page n'a pas la bouche autorisée et à divertissement, mais moi, on m'a connu, moi, voilà. La PC voté, la page en mingi. Mais c'est ça, polémique et ça, ma poésala. Rumeur et ça, c'est un mot français et ça, ma poésala. Mais, dans la rumeur, il y a des vérités aussi.
déjà bato nyonso baleka na tv ata jimi moto nyonso abimisa elongi na télévision ndima nyonso bakopakola eloko moko oyebi lituna makolo te donc soki ozokemba na famille ozosouffrir mais bapakola eloko moko abimana mokonzi boye te ekuta sombela ye boye donc so moto moko asepela no nga kabelo mwa $10 atali $10 ne o $10 oyo eza na poids mariana tazongisio malembe na poche ye moto azalaka na bakonzi mwasi bamillion or c'est pas ça. Donc, c'est le moment où on parler au caca pour te nuire. En tout cas, moi, à côté de la Sénat, je suis en train de faire bango, na on sur la loba, baza batu, rumeur et ça m'a posé là pour peut-être na moi c'est les gens ils ont pour ça bango balo babo. Pourquoi ils ont ils ont fille on va suspendre kaya alongwa ra TV en tepoani. Fille ngo boy, fille ngo taba auti suspendre so tanga ozonga azaka ko ngala lisusu. Pour qu'il mo kilenga mutwa beba, mutwa souffrir, mutwa zanga. Ah, wana bachola yo. Mais toi, au monde, so bimisi so apparaître que les sous ngali oyo et du coup etikali. Peut-être pour Nazara pour le battre mais l'autre il a fait son occasion au loba. Il y a un loba. Merci beaucoup. Bon anniversaire, il y a cordon, il y a pas cordon émission au FLI qui est en fait à Chama. Les acquis du vendredi, tout le qui bien na ebele, ba mo sande ba bazalaki. Bijou Baté Konjon Jide Inabiso Azalaki, Freddy Chio, mon ami, et mon qui se respecte à Zalaki. Donc il y a pour ça que nous avons des invités. Nous avons bateli à Bakissi Inane, au Batebele Bazaï Soussouté, mais nous avons sali avec Kachama Bakissi Inane. Bon anniversaire de Kachama. Mariana, oui. Ça va? Oui, ça va. Nous avons parti, on a confié à beaucoup. Déjà, il y en a, la PDG nous a aussi battu. Donc automatiquement, ennemi à papa Abino, Azapa comment qui ennemi Nabino. Nato comme moi tout qui va bao, Mariana na bon Kofi. Kofi a Bokaki, Cap na Opesa, PDG Kanda, il est yomo qui dans négociant. Ah Jimmy, au moins est. Na Seigneur, na personne merci na artiste Seigneur so bazwa tant na bango à côté studio bois qui peut Mariana la tortura. Ou bien de Kofi Abora qui Mariana Congo. Yé pena boka na Combo na mboka. Na pesi ba onyo so merci, tu vois. Libanga ils ont la reconnaissance. Kofi za humain, azotala. Na salela Kofi eloko moko te. Na salela eloko ni ngana lo sala na sala la Mirador, ils a chaîne yo Kofi ale karaté, to lobela même pas makamuna ye pour na baba. Te. On a peut-être rancune na ye, bazaki na on a patron, tu vois. To lobela même pas makamuna ye. Na ko lobela te il y avait des jours pe ba lobilo loba bo aimer. Au coquin qui n'a été volé autrement et au fait de suspension. Je crois que tu as animation à Bino. Il se tourne tel soit 13e ma pote, il tourne tel clip à 13e ma pote. Tout à la clip moi elle et moi. Ya kala. Viens bien basé. Mais na mai. Mais tout ça va sa promotion est très importante. Même nous avons de la séquille, même yemo Kofi là Razali à s'équiper pour tu vois. Bani relation ils rapprochent il y a amour et il y a haine donc voilà on est sama rambo bani soko ils a comme na bango donc feu PDG l'a dit lui il y a na Kofi Olomide bayebanaki soki bazaki ba camarade pour sope ba kabwana c'était en tout cas les a vraiment makamina bango voilà donc c'est ça donc je suis sûr que mabilo kala mikemike wana yemo pe Kofi soki za rotala ngazani oseka yale ba non ils ont retombe sous provocation matumboli mais ça n'avait rien à voir na biso za bata misala misala zo sala sika au respecter au patron azotinda mais il y a des limites tu vois il y a ngai lelo na kozala naza mauvais terme na musicien mon côté parce que na yazaki na ba limite nanga na ko yebisa ba to musicien bele bazotala na ba yebi ngana so ba suspension mususu pour l'instant mususu faire rigola par exemple mais ba yeba ngote il y avait un moment patron bi faire au leka souté comme pour leka souté to ya peut tout ah patron pour na nini raison nini to tout na te pour exemple comme na quand il décider mais jamais na okenda kuna ngana vandi allo faire rigola et puis que ba suspendre nga pona yo na bosa na pesa news na oh balbaki ozwi embargo faire répé ayebi le loko moko te ovula na kuna ngona ka aoleka souté na Mirador donc c'était ça donc na zo ba charge musu ya ba mission musu oh tam musu ba mona banda ko batika la ta oyeba te mais parce que na bola ka ko dépasser ba limite tu vois toza ba humain toza bato lelo oyo to le ba vérité pe déjà za souté na bo moyi so les allez que ba temps na zo sa Mirador atindi o ke finga bo ba ninga mususu ba leka pe avant ba sala yango ba tindi finga bo afingi penza o boya ta détaillé
mais nga nazali na ba limite na poto yebi lobi te lelo pe déjà azate soki nazaka ko finga ba mission soki nazaka ko loba nyonso peut-être yazaka osenga na sala mais le na ngana suka boni ozomona yango na vie faut toujours avoir des limites pe batala mwina tomo ba monika we mirador e kangama boum et moi yango tozoki me mariana Jimmy oui que mirador eza ba fan ebele ba mama be bazolela chaîne na ba film nigérien ba batala mais eza ba réalité wana eza yo tozamona ndako ebisa tsizani banyongo ya leta bateki chaîne ubika ba pour makambo PDG tika la sima comme azate aller amiseli na momanzaka te moni aux émissions ya binga fa la une ngam naza la une ngole katena lo makambo na maîtriser te tu vois c'est que sur réalité ya maramba ya kokanga ba mirador na ebi yango te lo maîtriser te mais ba chef otoza bango kuna baza ba la PDG ba confirmer biso que ba teki chaîne te contrairement des autres tambola parce que yo kaizo ba ba teki chaîne so pe fali a sombiango quoi que ce soit bana ba confirmer biso que c'est faux et archi faux et biso pe tozaka na version na po ya onde ba chef ba ebisi biso que chaîne était kamité ils ont ba problème na niveau likolo mais ba obongisa na bango voilà na tango ngo bazobongisa mariana komo ko ba sombela yes oh là là dinao déjà na moment oyo tango biki ba obongisa bonga rozela te mais awa mariana komi sombela mariana espace les divers bazak la sala la sombela zak le meter na 1000 francs yo siko sombela mariana espace déjà aux autres chana mutuke tamse kozonga te na mikali ya kanina ba 1000 francs na ngai on a sorti espace en RTVS sur la RTVS on linga pena mabe note pena akotsa ngal kwa mwala ndako na sala pena na zana les de ba Jimmy Bozali donc voilà comment on doit 1000 francs sur espace pour lui kama wewe sanga la passer mon aposo lela mais bon omoni nzamba zomona ngama yana peut-être défaut na ngao ngamona yeba o isa lelo ke batba ko maofinga nga o isa ke lelo batebe ba kosela nga makambo o isa ke batebe ba inanga pour des raisons que j'ignore ezakara des fois timidité nanga ezata msupe moi mke Mariana n'a jamais été orgueilleuse naza timide moko ngamona yebaka donc banzunzu nanga ya banzunzu nanga ya rasona na plateau na comprendre ngo petenga modo soka tinga caméra pouf action na changer maman na comme nzunzu mais de nature je suis timide et timidité nanga peut-être ba tout pas concevoir ngo mal ba mona ngo tom susu lo lendo to réservé lo lendo nini ya biso tozo lukana na vie oza lo lendo point nini bato ko ba koka mais bazala pe na lo lendo te non c'est faux olobi nyonso yebi ke mutu kasi otie mwa malili omatisa glasi jimie omatisaka te so otie malili te nawanokitisa ko mikolo mpe mwa carburant mpasi saka na osala te nawanokitisa glasi kasi ya bozwango na ndenge ya mabe te ozomona esika bandeko bazali so nayaka te moi babi quelques sika o bandeko bazali o babenganga c'est curieux toloba na vérité ozomona mais monde na biso ndire za ndenge nga na comprendre na remarque on dirait ba confrère donc dit ba Jimmy Boye ba Toto Weekend ba Wikayembe ba confrère nde on dirait ba linganga basepela likambo mama ena ozatende ni moi mobali mtabengi o mais balinga na nga ba concert je sais pas ils ont vraiment hypocrisie mon akati ils ont vraiment hypocrisie moi je n'aime pas hypocrisie ngai ba Charlene Mouika na babengaka ngai moi Mariana oza pia ke loko boezali et ça parce que ba 8 ans ya ko approcher ngai na bando luka numéro na yo papa na mikano na mona kopi na mili ils appellent na ba concert na bengaki en tout cas yeto za numéro na été tana makambo na mikano c'est chaud Charlene Sunga zira na kilo na otinde lusi Mbuikana tala kutu o kuto mona na ka rarement quelques 2-3 fois mais azani bona ezani ni ezana okara mauvaise foi na pesa faste ya na ngai pour rien ezako pesa faste ezaka ka moni milieu na biso vérité za po yeba ngondenge ezala bolingo ezaka penza te hypocrisie pesa mingi na kati tu vois et on tombe sous pena ainoka pour rien donc sous ka visibilité ne ba moro sende me bangalisa biso boya ngalisi moi makasi la TV bibi moi bien abimission moi taille bien akonga la saka mingi bémission debout ba bimission moi taille mususu na ndako otaloka bo pe kanda o pe se kanda Oh, moi je fais la communication à l'IFASIC. Il faut attirer les gens. Il faut d'abord visibilité. Vous avez zappé tant à commis place à télémi.
côté les mains au thème magate pour la morphologie na yo akuma pe ko yoka o zoloba déjà au ciblé déjà mbato c'est ça donc tu vois tu sais là za ba téléspectateur ça va comme le message tellement quand tout le monde modèle robe na ko tout le monde modèle boye ezaka de fanga été donc bande ko nga basi bo ina bino ndeko la bino te na zande ko la bino ni kambo ezali événement o benga nga pesa nga passe ndenge bo isola nga ina nga ba concert na nga nyonso ba quelques-unes on a yebi autozara surtout sur les points de presse dernièrement autozara point de presse à Fabrigas to yambani na bon moment pe ngape na rana nzala na bango mais na mutu ndela mona onde ba isola ngai peut-être pour biso pe Mirador en réalité vérité ça peut que tozaki un peu moins isolé na baninga mususu par rapport à chaîne pendenge ezali la qui est mais cela n'empêche les lo oyo ba chef nanga sika ba zala moi ndenge na bango pe ba okumbela makambu contrairement peut-être il y a papa to lo ba bongo j'ai pas trop envie de parler à mutasa azadia moué mais to lo ba réalité tu vois donc mes consoeurs mes confrères na bino mingi nga défaut na peut-être na linga sika hypocrisie za te nga linga so linga ngate la sanga ko linga ngate nga so na linga mutu na sanga pe na linga ra mutu Jimmy na sepeni makasi pona na tala remission na lelo na zane boyo sanga esengo na manifestango tika nde hypocrisie yango ezo pousser na ba jalousie nde to leka na TV ba mutu mutaza na chance na mutu mutaza na ba façon na ye tu vois TV pesa na ngona ba lokuta ko saleka tamusu maena sale ya bino mona maena bande émission tamusu na arrange na boy tamusu za ngo yangate tamusu semti mwande ko mo bwa bi maena bozwana mikolo renye boyi na banga pamba botika ko ina na zande ko na bino. Tu vois, donc voilà, c'est un peu ça. Mariana Zosenga va somber l'espace, Nabi Frana. Et la opération somber la Mariana espace. Tout le monde a exemple à Bakulu, tout. N'a juste image de la vie, la bise Zak, le mot Jal ici. N'a pas somber Zak les metteurs. Ils ont nettigé. Et puis, on a combien de 1000 francs par bâti. Les bateaux peuvent contribuer. Et le roi a 1000 francs. Et comme il va besoin, il peut payer 2000, 3000. Donc c'est un peu ça. Tout le monde a exemple à Bayaya. Là, c'est quoi? Il y a Jimmy Bandeko. Mais ici, on a lancé, c'est mon petit fan d'appel. On a les réseaux sociaux. Ah, sombi la Mariana espace. Et ça, c'est n'a remis désespéré, Mirador et Kangami ou quoi que ce soit. Non. Et ça, sombi la Mariana espace, c'est qui a l'idée que tout le monde a baillé le problème Kendi. Tu vois comment il a diversifié Moussala Naé. Donc, Azan avait espace dans chez les Bénin. Quand on a travaillé à RTVS 1, quand émission on s'en a RTVS 1, ils ont les captés dans la chaîne des Bénin, on a sombi l'espace. Et ça, on a dit à ma bête. Et ça, peut-être, maman Jimmy, son niveau, bah la base, bah fini, Namawa. Nazotala ba commentaire na réseaux sociaux ndenge bazo finga ngabia to lingani te kama rambo ka ba sala alungwa kuna yangi moi ça dit lui ya tikele lokote alungwa kuna bakabelo ebele na milaya tsa ateka ngwazo mbongo ti alungwa kuna mituka na minene ateka ngwazo mbongo asomba besa to kopesa ete et puis la majorité ce sont les filles les femmes ça m'a fait mal. Et pourtant, nous salons surtout Big Love, nous avons fait des émissions qui sont très importantes. Na monimo ba réalité nous sousune na limbi na vie na ngai zamba zomona zali kolo azomona na motemo ngana zakana on ba tukande ba olanda émission dès le départ dès le début dès ba olanda on ba to ba bi vraiment au sala analyse ba psychologue ba otala ba oyeba déjà motema moi sur avandi andinga zalaka na vie na ngana tikalo sa mwana mwasi moko temabe so les gens wa betsa ba libaku les gens mingi eza na monde na pesa ba les ont dit. C'est une ouverte de l'un au plus opportunité au loba bayo kanga mais nazora tant au loba tant mon toi défendre assez défendre ta vandara nanda kuboy on est pas au loba sur ba on dit mango parce que tu n'as pas le temps de te défendre tu vois mais aujourd'hui des nazora ba quelques têtes au bataille au ba ola d'abord comprendre le motema na des ak nazara na mabela mutena sala pe mutu mabete jamais jamais ou ba na ni to wela ngazanga mobalte la balle na na te bande. Ah, la femme commerçante. Tu vois, amoureux Sandemia, pour sentir que nous saluons Mamala. Merci. Bonsoir à mon patron, l'honorable Adolphe Mouzitou Fumokwa. Chantal Mouzitou. La maman de cœur, la dame de cœur. Tout à l'heure, le maman et puis tout zonga, tout continuer. Na Mariana, dernière partie, il y a émission F.